Bote na balandinyo se atokomi wapi eza Oabino Epenge Fofana, l'homme du moment, a se retrouvé attaque notable. Nazana mawa, nazana pasi na nzoto ya ko perdre oyo mama. Boko tala na image. Bana mama oyo bayaki. Kotala ngai. Babi mama na biso a souffrir mingi na maladie ya cycle. Maintenant ba proposer ba kata ye lokolo. Tozana moyen te. Ngai na tali ke soki nazali na makoki. Nangaki nga moya zo charge ya makambo. Po motema ya kosunga ezali. E makoki ezate. Nayebisi bango keno omweke ya kopesa bino toki na télévision po bato bayi kolanda pe bayi kosunga. Tango tosali émission, boyebi ke émission ezalaka enregistré après toyi kodiffuser. Tosali émission, jour tosali émission, kozonga bazongi na ndako. Esali nga pasi. Ngai na zuya lisungi ya kolia. Metango bakomi na ndako. Basali wenze. Biloko yango elamba mi même pas. Babengi ke mama akufi. Babenginga mama akufi. Mais soko otali émission, soko yoki malobo balobi, o amwasi oyo nde sengeli akanga suki. O amobali akenda kokanga ba mai quelque part. Soki ba foutie ou bien que journalier, soki ba zuye pété, moya bali apesate. Mais yako kamwa baza makila nanga. Baza batetela. Baza bana sankuru. Et ça n'a pas si à Osakanati. Mais il n'y a pas ces années. Nabana sankuru onza ma pambola. Et belé baza mitema ma banga. Pour ça otata pove sangwa sankuru. Pamba tete lo baka anyanya wanyanya. O pena jamba kufela. Mena zongi awa kolobani. Bogota na kati ya video oyo. Eza na ba mama mibale. Pe bango nyonso baza na pasika na makolo. Moko akufi, moko atikali. Me boyebi ko kufi sa moto na Kishasa. Yango na e awa kotalisa bao balingaki Epenge Fofana. Bao basutenaka émission na ngai. Nani akosunga famille na cercueil? Nani akosunga famille na libulu? Po mama o asali 3 ans. Po le kolo ya muto ekoma boy. Allez-y comprendre. Et osala esengo. Ya komona ke tozonge toke na famille oyo. Toke deva bana oyo. Nzambe nda zibo moi. Mais to yeba tena kokunda moto. To bana kopesa e honneur ya suka. To pesa bango promesse te. Yango na zongi awa. Bokomona émission o ndenge bayi kolela pona mama na bango ke to assister. Mais na minute o mama akufi. Nani akolongola na pinzoli oyo? Bato ba ONG. Bato ba fondation. Parce que na Sankuru Sankuru botaba na ebele. Nani na oliko benga na kombo na minute. Richard Pangi na Milouze. Mama Pauline Lumumba. Pasteur na lobia. Nani ngai na koko benga siko. Yango na lobia. Pasteur Félix Asombo na Angleterre. Na ebi oyo zali. Fils Londo na Paris. Nani akosunga bat na cercueil. Nani akosunga na corbillard. Parce que pona okunda mama oyo ezosenga Nicole Belete, même à Koki.
Même Makoki. C'est là où nous avons même na Sankuru, on va faire la politique. Na 2006, vous allez le côté. Na 2011, vous allez le côté. Na 2018, vous allez le côté. Lelo Moïse Katumbi na Sankuru à l'obini. Akutiba na Sankuru, kala ma papa na ma papa. O ati basket azate, o ati chaussure azate. Moïse Katumbi na Sankuru à l'obi, o ya akuti na Sankuru, ezaka bana mibali na ma papa kaka. Yango na tuni bato o ba mi Moïse Katumbi na Sankuru. Boeno gire nini? Bino avant Moïse Katumbi na Sankuru. Bo sala nini na Sankuru? Pongai o na koma na Lomela. Na koma na Lubefu. Na koma na Watambulu. Na koma na Kole. Na koma na Kataku. Na koma na Wembonyama. Na koma. Me bino bo memi Moïse Katumbi na Sankuru. Moto akoboya kozwa salaire. Moto akoboma maison civile. Ma sala ba na Sankuru nini? Et ça, on a esengo. So à travers l'émission Oyo, moto a cause la touché. Yakobenga epenge Fofana. Le lenge bo sepela nanga, bo sepela Didier Kiku na Moussa to sa la Rabino. On a encore le bandé angwana. Parce que l'émission Oyo, eza passe ya ba maman nanga mibale. Pe bango nyoso passe ya ka makolo. Mais a cause rapporta muke oyo ka douleur. Mais à cause de microbe, to fini ekota yo, ndoyo ka douleur. Ils a passe. Nazongi ici Athènes. Pour moi namboka Fodi nde na machine. Et payer Fofana mona ba mama. Ce qui attend mon namboka lora ba tout le monde. Député abana makala. Matembela simandako. Le lengo kundara bato na makala. Soki ata biro na ye ya jata bao ebengi ngai. Kenandimi ko kunda mama oyo esala esengo. Ba candidat député o bazoluka ko sala bolamu bozawapi. Ngai nazoluka bino. Député nini o akokundela biso mama oyo. Ande nasukisi émission. Lobby ezaki journée internationale. Il y avait handicapé. Mon mboka Eliezer numéro 40. À Rosaki, ça est 40 à partir d'Andako. Après, c'est le maman Maputa. Après, Amemi Bangona Alda. Ba handicapé nyoso ba ke o ba senga kalibanda Alda. Lobby bazaki servi. Lobby basekaki. Lobby bazwaki sourire. Ce qui le pe motomoko a monani. Ya go pesa sourire na famille oyo et ça la nga esengo. Merci. Ande na sukisi mais na sengi sourire to kunda mama oyo et ça la esengo. Soke salami et ça la nga bien. Merci.